Mama nanga, nazo pe papa nanga, nazo pe sabino moi lisolo moko mokie. J'espère que vous allez bien. Le binalandaki na car na télévision française, héritier Watanabe aleki na chaîne française. Azo pesi azo pesa interview na parce que azo ça la tournée na na Europe. Arobeta na le 25 mai, si je dis pas de bêtises, arobeta na Dôme, salle mythique, grande salle. Il y a Paris. C'est qu'au journaliste à Zoluba, héritier comme étoile montante, tu fais partie l'un des rois de la rumba congolaise, au Bosé Belé dans le marché, mais voilà, aux Ali, aux Betty, scène musicale, grande salle mythique, Usher, artiste international, Beta et Belé, pour Tchepe, pas nayo, Tchepe, empreinte nayo. Otie pa empreinte na yo et lelo obeta na Dôme héritier Watanabe lobi ceux qui naza lelo héritier Watanabe ezali parce que nazaki na un monsieur derrière moi Werason na évolué na groupe Werason na évolué na maison mère yango na lelo pe nazo nazo voler na ba propre elle nanga voilà en tout cas na retenu que parfois reconnaissance na vie ezalaka bien ce mutasungi opesa merci reconnaissance ko reconnaître nzambe merci so naza lelo boy déjà grâce na nzambe mais à travers otie bato basunganga bato mingi babosana kopesa merci bato mingi babosana reconnaissance wana ata lelo oza mutu yebaki lobi nao ezaki ta mosusu ozaki na couloir ozaki na parcours mutu moko asungi yo mpo koma mpe lelo mutu donc reconnaissance na vie bandeko na ngai ezaka bien donc tosengaka merci na bato bazosunga biso tolobaka merci na bato baosunga biso ezaki kaka petite histoire ya kopesa bino na histoire ya héritier Watanabe et puis j'avais rencontré héritier Watanabe ce monsieur il a une voix mais incroyable. En tout cas, artiste congolais basé belé, tous en a talent mon corps, un peu un des américain quoi. Tous en a voix, ceux qui voient héritier Watanabe, eux qui voient ya Fali Poupa, eux qui voient ya Ferré, eux qui voient ya Babia, eux qui voient Suzuki, eux qui voient Sam Chitu. En tout cas, non, Congo aza na talent moko incroyable. Et on parle ba congolais aza le américain, tous en a talent. Tous les jours, talent basala kaka. En tout cas, bandeko nanga, vous pouvez savoir dans commentaire qu'est-ce que vous en pensez na histoire. Je vous dis à bientôt. Maintenant, on s'est préparé à kende activité nanga. À bientôt, bandeko.